Mon cher awa tozana de bonhomme eza makambo ya kokamwa bakoka basali manifestation na bango bakangi nzela awa circulation ezali te eza bloqué tala bino moko na niveau ya de bonhomme na niveau ya mai ya njili nzela ekangami na niveau ya mai ya njili tala mituka tokangami tozokende vers aéroport moye tokende ezali te awa somo ezali awa awa bandika pe batomboki baboyi mituka eleka baboyi kamio eleka batelemi na katikati ya balabala toza kozela toyebi te ce qui se passe soki balongoli mutu na bango na gouvernement donc pancarte na bango yango wana donc awa J'aime chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. Mbote, bonjour, bonsoir, ba Congoman partout bozola nanga, na nord ya Congo, na sud ya Congo, na est ya Congo, na ouest ya Congo, pe na centre ya Congo. Pe na ba Congolais oyo bazali belé na diaspora, c'est le vôtre
gardien du temple de la démocratie, prophète politique de la République démocratique du Congo, baba de la jeunesse, Tshisekedi du Nouveau Testament. Na lelo na tongo, na cadre ya o babengi communication politique, pona solano makambo ezoleka na mboka. Makambo ezoleka na mboka, nazoloba alerte, 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 na ba combattant nyonso ya UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Tshisekedi, o na benga ango, izini ya politique, parce que eza machine te na kati ya izini nde ba machine ezalaka. Izini ya politique UDPS, UDPS école, combattant nyonso, baike, ba force du progrès, pe nazoloba na ba parlementaire debout o ba bengaka bango et pas Tshisekedi le père, l'œil du peuple, alerte, alerte, alerte. Il y a une oligarchie, dans la dictionnaire no sur le binini, une oligarchie qui veut s'installer au Congo, c'est-à-dire un groupe des individus, balingi babima bangonde ba ganka filme, balingi babimande bangonde ba kolo ya république, balingi babimande bangonde ba bénéficiaire na ba richesse na biso ya Congo au moment oyo batu ebele, ba soldat, ba professeur, ba molakisi, ba enseignant, batu ebele bazana o babengi salaire moko oyo kokoka ko sala o babengi moi mobimba te. Salaire moko ba ekokoka jamais ko combler deux bouts du mois. Mais bango bazwaka ba $21 000, bango bazwaka ba jeep, biso bazoba na bango totambolaka na ba biso yo eza na 98% ya malchance ya kosala accident, biso babenga nulle part en Afrique ezaka na Congo, biso babenga esprit des morts. Batu wana oligarchie lingange ya batu mokonzi ya mboka benga ba on esprit ya bien basala union sacrée pour ba servir peuple, mais bango bakomi ko sala o babengi ba se servir balingi kaka bango nde ba se retrouver ba bloquer machine à république on a intérêt na bango. Na lelo pona effleurer na lobela mwa makambo ebele. Gouvernement bimaki. Gouvernement bimaki ezana batu misusu baza retenu te raison ye moko mokonzi ya mboka yebi pourquoi baza retenu te. Biso na cité tolo bake balongoli ba pona incompétence, mais mokonzi ya mboka nda yebi pourquoi baza retenu te. Ye moko koyeba place ni na ko placer bango po bakoka ko servir république, parce que justice nani lobité o ya salaki boye to est condamné donc to tika biloba loba par rapport na bato balongwe ba memaki pe pierre na bango na gouvernement toza na o ba bengi discours ya apaisement ba memaki pe pierre na bango na gouvernement. Franki Diongo oyebi kolongola da moniere tendance non na kende katanga et pas Moïse Katumbi et la qui ça déjà position na yo le fait ba noma otendo banda lota ministère à justice okoma o ba Congo ba lobaka bubu tombokeli otomboka déjà olongola moniere, ça démontre que otikala jamais kozala un Tshisekidiste de naissance inné. Otika jamais kozala un Tshisekidiste o balobake inné, donc o abotama Tshisekedi okoma ngande Tshisekidiste kolongano moniere pa na biso ya la sans impact o komwa po biso mona to bunda bitumba o makasi to bunda bitumba pe makasi maloba nozo ba ke gouvernement ko simba te vraiment gouvernement ne ko diriger banzete go diriger banyama ozobi ma prophète des malheurs na gouvernement et go zala na gestion ya peuple congolais yozoloba ke ko simbate e ko simbate pe biloba lobo zoloba wana
ba leader ya venu de l'enseignement na Kasavubu. Même na Congo soto lobby. Pourquoi besoin ba $100,000 na sina yebisa bino. Mukongai na opesa candidature comme président de la République. Ce qui n'a pas ça qui fatia ngabi ma premier, Katumbi ngabi ma deuxième, ngabi ma troisième. Sauf fatia beti deux mandats na ngabi ma premier, Katumbi ngabi ma deuxième. Bino boaba candidat bozo ba 0,0000000 libungu %. Donc ba candidat ya ba radio, ya FM, ba candidat ya ba ba bengi, ba télévision, ba émission ya ba plateau. Oye le kaka na Kinshasa ba bibino te na Congo profond. Gouvernement ko échoué, prophétie na sans effet na Congo ya peuple akenda na ba il n'est pas pesa mokonzi mboka makasi pour diriger Congo. Lelo bokomi na bino ba bengi bopposant. Mokonzi mboka zola sakaka za na maturité politique. Maturité politique. Constant Mutamba alobela mokonzi mboka mambo mabe. Alobela mokonzi mboka kaza na niveau na été. Mais mokonzi mboka ozo comprendre asaleli ba bengi esprit supérieur à nommer na justice. Ouverture bosengara o balobaka en politique que qu'on nomme un opposant à justice. C'est-à-dire eza ba bengi ouverture ya munene ya kafumba à PC justice. À PC justice pour anini un azana opposant que justice ezala o ba bengi pour na batutu même ya eu de pèse o ba ko bunga nzela. À PC na justice pour azana magistrat qualifié. Bolo ba jeune ba il faut promotion en jeunesse aza jeune et d'autres sibino ba opposant rancunier et d'autres sibino ba rancune beaucoup mo ba que il n'est pas opposant. Quel genre d'opposition bino bo sala? Opposition destructive. Constant Mutamba sala ba beni opposition constructive républicaine. À côté du gouvernement pour même o ba bengi ba vision ya opposition na kati ya gouvernement. Lelo beaucoup mo ba ki aza la majorité biloba loba. Gouvernement salami bokoti na ba polémique. Bokoti na ba polémique le gwa bino nde ba santu contre madame Noëlla o batie na jeunesse. Na moni bino ya mo basa kitoko tu bombenga ba bandumba. Excellence Noëlla oza kitoko, moi ça pembe, c'est bon, nzamenda sala oza kitoko. Eza lisumu te. Bokoti bokomi kozwa ba photo na Facebook na no na ba réseaux sociaux pour bo toucher na ba bengi personnalité pour ba nommer. Abima ga me bourgmestre. Le abima bourgmestre boloba ngote poani. Bourgmestre pe za o ba bengi fonction d'état boloba ngote poani. Yezo aloba ki le batu ba mema mwasi liboso na e. Aloba muto na asala lisumu ta tombola. Akitsa mutu boy lela tombola mutu abi mutu na asala lisumu te abambe libanga mutu abambaki libanga azalaki te. Il y a pas au babengi des hommes, il y a pas au babengi des hommes parfaits. Il y en a pas et il y en aura pas. Muna mutaza na passé na e muna mutu boza biloba loba Barbara Nzimbi yo ala na o babenga bémission musique derrière ba musicien et consort lelo koma una na o babena kingaka ti charge communication ya eboloba muta sanjaka biloba loba o DJ Mudimbu sport a okoka bachaki kabulawa agenda ba coupe du monde ba nini ba RFI ba nini amona ba match belé ye na mémoire na ye ana ba match belé bachaki kabulawa yelo nya sali na sport nani abotama menuisier nani abotama o ba benga avocat eza na effort nde mututu akomaka oyo akoki eza na effort nde mututu akomaka oyo ya temps présent. DJ Mudimbu akomemela biso ba sponsor ya ba Adidas, ba Puma,
les coqs sportifs, objectif na ye kozala o babengi, kosala o babengi ba stade na bansele, kosala ko corriger ba aventure sala na terrain Sainte-Thérèse, kosala nde stade ya solo po terrain ne kokoka ko regorger stade, kosala ba stade ko organiser o babengi boza biloba loba. Boza vuma ba biloba loba. Gouvernement batu misu balongwe po mokonzi mboka nda lingi. Yo zela mukolo yo koma mokonzi mboka. O bando sala po batu balingi. Gouvernement bae batikali o bazalaki o batikali Molendo Sakombi. Molendo Sakombi o alai na sol, lelo comme na o eza na sous-sol. Ministre Molendo Sakombi excellence. Didier Moudimbu na sport. Na sport, on ne change pas l'équipe qui gagne. Lucien Boussa, Atikali. Vienanga Goda Motemona, Atikali. Femme de fer El Bazaïba, Atikali. Le super ministre Jean-Pierre Liaou, Atikali. Augustin Kibasamwana, l'un des 13 parlementaires, Atikali. Patrick Mouya, la communication, Esconsolaka. Narratif, Atikali na communication. O Atiaka Paul Kagame mal à l'aise. Roger Kamba na santé universelle, Atikali. Aimé Bonji na DJ. On ne change pas l'équipe qui gagne. Atikali, ba obeta Dio na Doudou Fwamba na cadre ke ba mamba kolela lela et si là. Mais bon quand ça peut être de Doudou Fwamba ndenga e zaga mbongo bima non. Et vous en avez bengi étude, il y a ma priorité, quota la paix dossier, hein? Et vous avez mbongo bima qu'est-ce que la vie, il financier bimsa mbongo nyoso na quelle cité. Ata tout ça la finance tetoebi. Doudou Fwambaza na qualifié excellent, ba obeta diona Aimé Bonji pour na mambwe sali et Kalim Pata, ba argentier de la République. Ba ministre Bolo ba ministre Sikezate. Chantal Sambo, azana kacha gouvernement. Eugénie Tchela, azana kacha gouvernement. Madame Akassia, azongi na kacha gouvernement. Leba longola ke aloba ki tele omo konzambo gazong selie confiance. Julien Paluku, azana kacha gouvernement. Ezape ka ateke, batuka il faut ba utaraka na ba regroupement. Il y a d'autres batu ba benga ba technocrates. Lui Lwando bazongi. Va démontrer force na terrain. Technocrates. Il y a 11 technocrates au Mokonzamboka a nommé na katia gouvernement. Et le connu. Le lobo comment on a reçu cheval de bataille pour province à Maniema Bazati. Province à Maniema, le Mokonzamboka kutanaki na batu nyoso ya union sacrée. Pourquoi vous posez qui à la province à Maniema? La province orientale, grande orientale, va voter qui va poser un problème là bango, yango ne va se retrouver dans le bureau, puis va se retrouver dans le gouvernement. Pourquoi vous posez qui problème ya o bengi province à Maniema? Gouvernement bimi, il n'y a jamais eu ba œuvre moro ya Monsanto. Il n'y a jamais eu une œuvre parfaite. Province à Maniema et se retrouver. Mais le chef restera chef. Dans ce pays, Moutazan a droit à nommer tout à Kolongoleza Fati, même constitution de reconnaître. Bana Maniema bo se tranquilliser. Ba poste est belé. Et ça na ba poste msou que l'équipe même ba ministère n'impacte. Ba ADG, Mokonzamboka, ba ADG, ba PCA, ba mandataire, au pensée na ba bengi province à Maniema. Vous voulez profiter de cette occasion pour dire que le gouvernement est à nini? Ah. Le gouvernement est un nombre de auditoire d'étudiants tombés. Binomo, maramba train de vie bolobela, on te bolina di nini? Te yebi de signer pétition. Pétition n'est que peuple va député oh la union sacrée. Bazoli ngaba signer pétition na cadre que mukolo wana bazala libanda pona kovandisa mama Judith
tuluka bango bakota te po baza na gouvernement te boni kindoki ya moi makasi boye pourquoi sorcellerie du jour boye mais boye bato biso de peste toza babengi force d'intervention rapide boye bapele mokonzi ya mboka alobaki ke soki bambilinga bakilikili eleki buli ekeleki désordre eleki akodissoudre parlement akodissoudre parlement na likolo na se ekangama te totala nanu mbongo bodepase na bacampagne bozonga siko campagne pa tobomi mpe makambo yango ya union sacré toke na bamosaïque na biso ya bajacques kabula ya bamama fifi masuka toke na bamosaïque na biso ya badidie mudimbu toke na bamosaïque na biso ya batoni kanku chiko tokei siko totala so bobima susu mbala oyo nous sommes en train ya kofongo le PPRD diriger seul awa na mboka oyo boye union sacré parce que on est en train de vous gérer la démocratie bolingi bomema biso na méthode banda ovandisa bino na se na kingakati kobeta bino bambata makofi na kingakati méthode bolinga boyo bomeka kobloke kaka peuple azoza ya gouvernement parce qu'il y a la guerre à l'est situation babengi macroéconomique eza bien te peuple azozela gouvernement bomeka kaka na minute kobloke investisseur ya gouvernement nous allons mobiliser le peuple nous allons mobiliser le peuple bokokota sur l'appareil du peuple anati bino bozo nimona bino banani bozo nimona bino sauf 500 personnes bozo nimona bino banani bino banani bino toyebi bien tous les années bolingai de peste toyeba yango bobandango depuis union sacré ya bangunza na bao babengi batengo adono na baidei bobandango boyana ona rassemblement bosala biso botuba biso bopoignada biso dans le dos lelo fatia ye totolela bino na union sacré boleki délaissé à l'étoile na FCC kasi bino boa banani bino bato ya union sacré oyo bolinga boinstaurer oligarchie na mboka oyo na baparti na no botinda bana na bino bino boa banani tout le monde doit se retrouver au gouvernement boinventa nini yango boinventa avion to boinventa nini yango bino boleki biso na nini yango peuple boyeba ke bato balinga babloke sous gouvernement esali 5 mois gouvernement banda obima te balinga babloke investisseur ya gouvernement biso na bino bokoyeba ndeti boyeba ke biso na bino tokoma tomegeri kala te so bokontinue na makambo na union sacré wana na idps boyeba yango eza pyramide renversé base nde ya la likolo bakonzi ya parti baza na se na biso tokosenga na mokonzi na biso Augustin Kabula ase retire na union sacré wana po emema biso bango na dissolution assemblée wana siko totala siko makasi ya mutu na mutu bokeba na bino bato ba union sacré bokeba toyesano bokeba biso toa machine ya politique toyesano bokeba peuple bozala alerte baventile ya union sacré baventile ya union sacré basoife du pouvoir bato bakomona mboko ne cote na bango balingi babloke gouvernement investisseur ya gouvernement bozala toujours vigilant. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours. Merci.